Bon, bande konanga o boza rolandanga. J'espère que les lots na rosala les lots moko na salate na vie nanga. Dans ma vie, na nous na mema mutu na procédé. Ça sera pour la première fois. Comme vous le savez, je ne veux pas vous expliquer. Ba meminga ya rosala likambo. Bomoni tozali wana square du bois du bois de square du bois. Tozali wana na avenue Louise à na Bruxelles. Na epo na zana rendez-vous na cabinet il y a avocat Mathieu à la Denise soki oyebi ko beta na Google beta avocat Mathieu à la Denise pour comprendre qu'est-ce que je suis venu en train de faire ici. Donc dans loba mingi te na retard na rendez-vous na ko mama mingi na ko ma nokikuna. C'est Mathieu? Oui, Mathieu. On y est. Ok. Parce qu'il y a plusieurs étages. Voilà. L'ascenseur est gay. Donc vous confirmez automatiquement au troisième. Voilà, l'ascenseur de troisième. Voilà. Voilà. Je veux voir l'avocat, mon avocat, qui est spécialisé dans ma camboana. Donc, voilà. C'est très bon. Oui. Bonjour. Non. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bagno surtout bauti kolanda biso tozali na 523. Je ne veux rien cacher, ni l'adresse, ni mutu a s'occuper na makambo yo toza kosala comme on a maître Mathieu à la Denise. Donc ce que za mayele bato koza kolandanga, ceux qui bobeti sur Google boyeba le pourquoi na ye na numéro 523 awa.
Et puis, nous même na adresse, il y a des s'occuper. Nous sommes à l'avenue Louise, ici. La Louise, ici, vraiment, ma cabinet, il y a des avocats, il y a minene, il y a mboka au bazala. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas trop parler. Naouti Nakati, je ne peux pas filmer au Naouti Kosa Nakati. Pour le premier contact, premier rendez-vous, na mettre pour comprendre la situation. Alors, à Ebisinga, Morokuna, Ongamoro, na yoka ango na ebaki tina na ngote. Alobi na ngai akozala na besoin ya réquisitoire ostentatoire de ces déboires. Et kamusinga tanga bisinga makamba réquisitoire. Na zui na pesie ébauche ou soit partie morokaka ya ba image ya oyo ezako leka sur internet concernant ngai, concernant pe batu ebele tant mususu bazalaka na makasite ya roya ba esiko. C'est pour la première fois ngana pusana et pas ya avocat pour na kofunda ndeko. Oya za peut-être ndeko na ngai ya mboka, ndeko na ngai ya makila na nenga mabete, parce qu'il faut le dire que j'ai été touché, je ne veux pas revenir là-dessus. Nous allons évoluer et avancer. Donc maintenant je veux partir. Nous continuons la suite, en tout cas, de ce qui va se passer. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Vous béninga de partout. Vous soutenir Ngai. Na peine au Nazalaki Nango parce que nous n'allons là boété. Nous n'allons là boété, voir comment on te rabaisse la personnalité. Et je ne veux pas m'attarder sur ça. Je veux vous laisser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partager ce que je viens de partager avec l'avocat. Et tout intitulé en mots, JF et Fongue, le réquisitoire ostentatoire de ces déboires. Donc, Bandeko, vous allez dans calme place Mozali, vous méditez. Vous allez parce que Nakacha Kabino et Zana Batoubaye, pour traduire Biloro na Lingala. J'ai fait 1 heure du temps. Pour total, juste une partie. Il y a les Kamboyo, et Rosala, centre, il y a procès na Bissowana. Et tu intitulé en 40 avocat à lobby, mais où ils allaient réquisitoire, ostentatoire du déboire de la personne concernée. Alors, Tolanda Yango, Zala Kimia, Otala Soki n'a vraiment dans la faute. Nous sommes tout le monde en internet, c'est parce que Congolais, Azaki large. Congolais, Armoa qui parle Makambouté, c'est nos frères. On a eu des problèmes sur internet, mais là ça a vraiment touché. On va le voir que est débordé. Et comme il a un niveau moko, on va le dire que on ne sait plus reculer. On doit aller effectivement pour que tous soient raison Nabiso. Et pas il y a justice, Yende Moutou Aokatalikam. Suivant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. JF et Fongue, réquisitoire ostentatoire de ces déboires. Partagez ça aussi. Lesma satana. Voilà, papa. Mobala lesma satana. Bakolo kaza fuati. Tension. Yana tina kotumbola ngai. Okomona soko frappe ya bana nzambe toza ko beta yo. Olonga pongi. Mikola zola la toyebi. Akoni na kokonda. Ya lobi aza prophète Mathieu Tchoko. Ya Tchoko. Nous mona ke mida lobi aza mosana nzambe ti. Oui, c'est ça. Abia aza mosali na nzambe akama kutu bato balandaka bato bongo. Na lobaki yango deja tenanga bebisela biso Blaise Manzambe. Lisa koma lokola mami wata tel loba Lise Manzambe. Tabato lokola ba Lise Manzambe. Tabato lokola ba mampata bango bandima ka ba bêtise ya mibali na bango. Voilà. Mbano bosa makama be bango bandima ka mabe wana po bazana alliance ya bondoki na bango. Omoni mosa sana lesa bondoki ta akolinga kutute o sala mabe. Eza lokola Emi Kutino bana abima na basi ebele ti lelo ba ser ba benga ka biso tozana ba vote azolinga mwana ya mukie mwana wa tindeli biso yango ozomona azo tindel tiazaki na boloko sena biso na Bruxelles awa azo sengane tina ba photo ya bolumbu ozomona siko voilà mais Emi Kutino ayebi makambu wana même na kisasa so bakangi Kutino na hotel ya kendaka abimisi na hotel abimisi na porte sima
l'église on a lukuta basenga ba dim basenga ba offrande bataka batu na mai bakangisa batu ba jeune babilo ezaki na tango loi ya Moïse ozomona bakosaka batu Kazare ma site ya confusion Kazare manzamba yebi bango te Kazare ma site ya ba Jezabel Kazare ma molimo ya mbwa elata bango bango nde bayambaka ba faux pasteur na plateau basalelaka bango ba promotion. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pas pasteur magicien, n'a pas pasteur sorcier, n'a pas pasteur aboulawayo, n'a pas pasteur commerçant. Si kana bango be na kazarema. Blaise akumuna nzambete. C'est-à-dire lo tout basalaka mu comme ça na côté kan internet na moni lo tout basala lo chaque matin prière du matin, je sais pas la prière de minuit, makambo ya lokuta. Frère, makambo ya lokuta, yuka ba prière, mais yomoko oza na salité, iniquité na vie na yo. Ozoma biso doza ba prêtre na yo belé, ba sere belé ba kenda ko sala kuna obima na bango. Mos na lo ba lo côté pour o dominayer. Voilà, peut-être que mon côté, c'est un voleur. Frère, belle attaque au belle. Lokuta. Donc, so batuka ba Blaise Manzembo wana. Donc, ce temps, tu es mon kill ma soeur. Tu es na tina kazare mawana. Tu es na tina ba frère tangi ba parti ki na ba ndek to sala wana ka. Na ba tulanga to sala ba sport, tu es na tiu. Pour moi soko lobi boyko, to beti o penda caméra côté. Neti mutuka Blaise Masatala Blaise na sona tangi na kingo penda boy Blaise wa. Na côté ba pardon moko ko senga ngai. Zoba ya famille ya ba midi pablito. Zoba famille na bango yewa. Bako sauter ngana comme pasteur ngana apôtre ngana monsieur alonga comme bishop comme donc baba yuma mase ba bi parole de Dieu ozoma et puis ba terre ba congolais o ba tangaka te congolais ngane ko tangate kaka bongo mo mo vana na église on a 30 ans aboti ba ni kana église on a kaka mais papa ngalo longa te ngala mais fana no wana okeli felo et fana no wana bo beta sirène des eaux beaucoup mon na ba photo ba sirène ko bima ebele bo mo ba na suki ebele ba tie fleur na mopanzi akei ko lukasko ba monsieur ya serwana na monie akiti suki milai na fleur na mopandi comme sirène des eaux. Amen. Voilà, c'est le que bomi serwana le que bon rabalor mbongo eza mbongo alandaka maman livre na sima wana pona mbongo ata somni kaza tande ko note yi zoba moko boy kana simoneka na pericle ko la suki nini omoni loka maman c'est comme ça na maman langi wana liebo na mutu vous êtes du diable faut me baso balandela maman langi bango tu bati mayebo ba champignon na ba champignon au moins de balandela ko ndi bilanga mayebo tabon ti bikoto ngo mayebo na mayebo eza bilanga mayebo église wana bilanga mayebo emoni na soni vraiment sia na soni Jésus qui s'appelle bola takande ngwana bo pesa biso verset biblique organisation d'homme et puis yemoko maman na teka bilamba na ye na mobali na jigolo kaka na sima tata komi mukulu kaka na sima ya mama wana balia kambongo ya bato bazo fome bana bango ba remplacer ka bango bakoma na place na bango po mbongo ekotaka wana mbongo ekota bosiko sanga mama olanga mona nzambe to babengaka mama 100 jours zoba ya mama 100 jours atia ten atela lokola nzungu madesu tala mama wana mobali na ye atikala muterela na TV bolo bango te pani Moïse mbiye nduma ya kosaka na te omona ki bango to yebi ba vérité ça ko mona vérité za likamuki na lobiki na mona ki na kangi bango abando bi mana abota na fille moko bozalaka abota na fille moko atinda fille yango na azalaka na France fille yango surtout ngani mutando lande leki ya musicien moko soleil to zakene na quartier la teboy leki ne odowanga donc voyou petit moko boy zoba ozomona zoba moko boy petit moko yemta yeso bando landa fille wana. Et puis, il odo wanga wana akena ko defa bilamba po dimanche ateya. What is the de Dieu? Pas à defa bilamba to yebi. Na lobaki jibem piana azako banga ko bimisa album. Naza clair pourquoi zo banga jibe abumitro? Pourquoi bozo côté la jibe? Ngai na yebi ki jibe abumatro. Quand nga na yebi ba famille jibete. Mama na jibe lamuka. Kende pa amona na yo. Pekisa mo no musique amoi ki yo posa mitamisana mabete. Pope lelo o ba mama mingi wala bo ba inisa bana na bango. Voilà. Ba maman mingi boso mona bana ba inisa bana bona na kinduki ba se belé wala.
Ouera c'est un sorcier. Son frère Patrice c'est un sorcier. Oui, bien noté. Non, frère Patrice c'est un sorcier. Oui, bien frère Patrice Zandoki. Oui, bien noté. Bana bandale bayebi. Est-ce que ngana vana kivunda, nga chef, ngana vana kivunda. Oui, que JB moi sinaye, papa n'enganga. Ouera pe moi sinaye, papa n'enganga. Oui, bien noté. Sacramento, oui, bien noté. Donc les deux voyous là, bana banganga, et ils sont là pour détruire le peuple de Dieu. Basa na boîte de nuit. Est-ce que ce monde ba pasteur na kini ba mukuna ba mutombo ba mama olangi subable kana TV ba mama sona kanga munoko. Ils sont ensemble. Même politique on so mona ta ministre mo aleka kanga mona na bango to bazo mela makela na butu. Donc moi ça ouais azani mama pasteur te. Jézabel. Et tu passer monsieur ba passer monsieur ba luka ba fali baza. Pasteur fashion. Nous avons le pasteur swag. Obinga na reggaeton nga sona na mundimi na ku beton église ko kamwa. Na ku beton plein église pe na mili sumonte. Oui bien. Pierre a kata mutulito iba sangaza li felo. Mais j'ai 30 à tiki qui m'dokité. Mais j'ai 30 à tiki misala ya mabete. Ayokani na ba faux serviteur de Dieu. Pour battre la transition. Donc siko aya na makambo nzambe po abana ko détruire siko na kata bonka nzambe. Ndenge bandeko ne mali misango basalaka, ndenge ba Moïse mbiye basalaka, ndenge ba walesa basalaka. Bana na satana. Yango biso toza ko interpeller mais 30. Soka lingi liwate po nzamba sala kiso ke liwesa liboso na ye. Tala de loba cheke kuma ebele to yebiango za mama olangi to yebiango pourquoi boza ko kotela ye bien aimé eza mama olangi ndoki mususu mama Shabani okotiango mama Shabani asa ko loba yango tanga longaki pa mama olangi abisa na batu misusu baya pa na biso 15 ans 20 ans to pekse ba mona famille na bango mais tant tonga kufi to ke boke les famille na bango ebembe Matu Samuel azalinganga Matu Samuel azalinganga et puis batu tout ba travailler na mama olangi moni mama olangi a initié kapé bango pour yon tala bien bomona ke ezala mutu no sa église musuzu mais pour bisal bom na ye mon aye si femme si pourquoi bando ya si femme si bango nyos pour bébé ke kuna ba ko initier yo ba ko memo ba poto o ko beta partout l'église ka bango ezali ozomona mbongo kokota. Voilà, bah Matu Samuel ba kendaka kuna. Matu Samuel il n'est pas de Dieu. Matu Samuel azape na mwasi ya sirène. Et donc on a fait ouye bayango. Na lobaka na bino ke Marie misama salaka sirène. Matu Samuel aza mwana na satana. Matu Samuel aza mwana ya ba ange ba kuya kawana. Bible bi ba sangana kina bato mokili et puis ba boti bana. Eza bana ya ba ange wana. Ba Matu Samuel. Ngana avec certitude. Ngana yomo obita na lobaka makameza vrai. Tout ça, mon habit, Matu Samuel nini. Bokanga date, on a bien eza suka. Matu Samuel eza suka ko boma souté. Soko meki yomo ozoleka. Voilà, je la zone de la part du Seigneur. Ngana zuzu Matu Samuel yom to bomi mwana wana. Et puis ngana Matu Samuel ngana ko beta yo. La bi ko luka na ndenga butu ko kokate ko betama na kombo na Jésus Christ. Ce peut physiquement pe oza coup de pancréas. Et belé baba na ba ange wana. Ozomona mutu lokola Mike Kalambai na ndekune Moïse mbiye baza bana ba ange wana baza bana ba ange wana ozomona baza bana ba ange wana pour baza na misala mabe makasi parce que bango na esprit bango faut ba panza faut ba boma ozomona mais papa Jeff il faut osala nini pour makambo boye ezala souté te makambo il faut sala rando na bonzande rando e banda likolo ya ba bengana papa na bango satana rando e uta likolo ya ba kitisa e awa yango yawa azotinda bango eza rando makambo ekozala mama ekosuka mukolo eso ya mbuta na bango lelo mbuto zo kanga soki na kosi leka na TV lebo kosi aba na tira bi oyibike ba sere be na ndeko mona ka na TV bana na poto na sakana na bango nyonso ozomona langacha mutu wana bongana lo banena banda dol ba ke yuma wana za frère nanga est omona ata mutongo omona lo lengi na ye mbuta wana omona lo atandi kunanga quartier latin e beta Olympia na ko lobate mais botala bien na Olympia misema wazana papa na mama ne bakufaki tant to beti Bercy là moi j'étais là misema pas zawana mama ne akufaki moko pe papa ne akufaki bo vérifier beaucoup mona c'est quoi fali yo vani otinda mwasi ya babia
kanda ya molimo babi na simano fali nazo ekisongo lelo kanga data lelo fali molimo ya babi za na simana yo do yo utiliser moi si ya babi yo babi na vivant na ye yo babi yo fali yo babi na ki vivant yo tina manika lobelo aussi ni bomba ominyango ni ne kosa yo fali ni no kosa yo ni ne kosa ba kiso simbi wana nezo kosa yo tina moi si ya babi yo mama bana babi alobela yo afinga batu pona yo hein. Donc bien aimé Denis Lessi c'est un faux serviteur papa bande kunaje ko yebi sabino ezana bato mususu bazabikela monzambe te ezana bato mususu bazabikela mo satana pasteur bomba ataka chokwa telazika boom pasteur bomba amela kadiamba mine pola boom pasteur bomba ataka zazo ataka yombo boom tala charlatan yeyo bomoni charlatan et tala charlatan yeyo bomoni charlatan yango moni Denis Lessi toza ko yebisa ye atika ko mela diamba atika ko taba choko aziki atika ko taba ba yombo na mutu po za mona tande matema defuno za pembe boza mwanza mete toi vilain Denis Lessi na kitoko un païen comme ça là ozomona yoka pasteur warrior pasteur gaulois abela tako bela Denis Lessi nzamba frapper na kombo na Jésus Christ a moi kinga nzamba tenga na musala ote faux serviteur de Dieu frère omoni ezana moko awa ye fona ye nazo zela ka répondre nga na beteleka ba crèche na zela ya mi bimisa oyo a soi-disant journaliste o pe à côté la dossier ba rapport batu ba keniki sasa ye nanu ye o moni tina kamara na wela po papa na ye papa non frère c'est là papa na ye ngangane za ka sacramento papa na ayemba sacramento papa na ayemba ngo ezomona donc tipo na frère tipo na za na malédiction oya papa na ye ya mona ka ye abala ka basi ba kimaka ye na zo c'est là yo ka mi bimisa mi bimisa sikoyo na tia na photo na bete ya doyuwe mota do ndako mona malamu mona ko tango Jésus Christ komba ya Paul Konde kimia nazo c'est la payo ozanda photo na yo na nzembu na yo faux journaliste fils du diable fils du diable ozo kosa batu ozo kosa batu na ko expliquer peu ozo obité na ko expliquer ndenge mos na kimanda bloka na yo obité nga na yebi yango okokamwa faux journaliste. Bon, Freto, non, c'est le cas où mi bimisa kaka. Après la beto ba massage na photo no na nzembu na yo. Toko da kata dossier parce que je vois que to l'existe moi. Na makambo sanga ya Kazarema babuka lokolo tambo na beki. Babuka yango na Kazarema. Nazo c'est là ka répondre nga o ka missile ko soit. Fils du diable. Toko ta na dossier na biso je crois que a sali vidéo mo na sac on nazo kene Congo. On nazo kene place moko mona kene sa. Bo so sali na poto. Kene ka Congo ngoto. Ozomona nyoso na kani po azana milimo mabe ozomona bango ba roger ba yoka na nenga kindoki bakosa bana nzambe bakende soki wapi bakende suwa mais yemo sana no nete so zo sala ni Nathalie Nehema na batinoshi ya lokuta na linga kayote Nehema na linga kayote fumo na kitcha vanda nango un sorcier ozali sorcier na libi ozali sorcier Nehema ozali sorcier fumo na nenga vanda na kiti yuma moko bona batu sanga zaka soki na Londres yuma ozali ozana pot awa muso za wana nani Francis Lola auto sa maman 100 jours na église na ye église de Jésus Christ omoni Paul pona ko détruire ka peuple de Dieu Francis Lola un païen yo na yeba bana na poto banda kala muta ba chèque muta lokuta moyibi sur le ministère amenona et ministère amen bango tu ben pidik ko banda na mutombo ben pidik ata bato amen bazalia c'est des impidiques na ben pidik oya ko donner ce comme na yekutu ko loba kututi ale kana TV sabino nga la salaki tone sabino no ko beta kabino lo bango vrai. Je t'ai tout vraiment. Je me pose la question, frère Nangai. Je vais tatou. Mon frère. Bato ko beta pendo betier. Au petit penzama ko piniriote. Bazo beta bato ka ba Mike Kalambai. Mike Kalambai ndoki. Mike Kalambai ndoki. Mobalia anis olangi ncho. Mobalia Moïse Mbiye ncho. Associé ya Watanabe bancho baparamba kanisa ki mwana kili balai zaka batika ki mwana na maboko sabolo ye penyela nyokwa mingi ye mu penya beta mine tinyoka ta fimbo ya bakanza la bongo te baton babuma mal pa ngaka buma bana. Mais à quoi quitter parce que Peniel a le quoi nzambe. Critiquer Peniel ça trop mokili. Mais elle a été mal encadrée. À quel point mobali moko mobali on a ça païen.
Et puis Mike Kalamba rolinga penela za mi pende pas za mosi kitoko alors linga ba mona momi ozomona frère nzoka attaque homme de Dieu Bible si sonde masalata vous connaissez pour rien na musuba connaît rappel nani Eliane mais azaki na maboko ya Moïse Mbie yepeto ba makamna ya voilà ozomona vous connaissez ba fiona mabe pourquoi parce que bazaki na maboko nde ba faux serviteur de Dieu je tatou alinga boma bana wana je tatou as un fils du diable muta inisaye ndoki msumbakadi na bango to ba ba vidéo na bango ba ndoki moko bo église mangembo yoka kombo ngembo za chauve-souris c'est pas l'autre là qui était en Afrique du Sud non kasina yepe msusude wa ko se ko ceux qui sont moto bango tout wana te bango tout wana frère ceux qui alpha kunku ceux qui alpha kanku ceux qui ni bango tout wana ba fils du diable botala yende nganzani lokola moto malunga nzokande muyibi ate yakana ye liloba kasi ya sangisa kango na makambo lokuta si territoire batata boyi batu pamba bakomi millionnaire pour un mensonge bakomi millionnaire pour qu'on mate sur vous et vous acceptez cela bondima la boza bampunda bondima nous batu lokote Moïse Mbie ndenga za wana frère aza fils du diable Moïse Mbie papa na bango asengaka yemo asenga papa na bango zo église ozomona batikela ye église Moïse Mbie accueilli initiation tango ye abandi makambo église ozomona Moïse Mbie asimba bakisi Moïse Mbie abala na deuxième monde c'est la vérité ngana webso ngana na zaki na batuana Moïse Mbie yango moni na ndaku na yakoza na moi cité tala ba musicien na ba petit na biso de héritier oyo tala bango tout na petit na ope Fabregas limbisanga beau frère na yo limbisanga frère moni bango tout ba Kofi tous ces gens là bazana na basi na ndaku te ba Weranson ba Jibé tala na faima musaka nde batu basili tala na faima musaka azo pesa bato zo talate muta lona malokola na ndaku na bango lokola nzete bana foti mo kufa ba pe na nzete moko ba pe na ye donc le musaka pa bima na ndaku faut ba picoler avec ma prière pour sa délivrance moi na nekutu ya bota saka na ndaku ne moko na mwasi camarade ya Kofi ozoyo kangai ngana banga ko to yebi oyebi yango koza muta misala mabe et puis ngana biso okokweya soko sala ben katation na kombo na ngai okokweya na kombo na Yesu Kristo Kofi olo midena ba camarade ba chije fula momba za ko mettre 3 4 ka bato ba ye aye mbarawana voilà balobi to babi butu bo bimato zo kele ba file zo katana to zo kele ba file zo katana to ko kangeti mutongi zakina ni papa wemba et puis papa Gwepa me disait tout pour Kofi là ozomona voilà papa Gwepa me disait tout pour Kofi bande kwa Kofi surtout yo tout roba kokota makambo ti moko kokota makambo non frère sur la Kofi on parle plus non on parle de Kofi parce que ba Kofi wana ba yebi sori ya liwa ya papa wemba ba yebi yango omona et puis papa wemba ayebi be makambo nini basala na Kofi papa mba yebi makambo belé papa mba un jour aleki na TV lobby que non Kofi aza le premier musicien oyo balala mbetu moko ba frotana papa mba dit ça amen en parlant de papa ma frère papa mba akufi na âge na akufi na 66 ans il fallait que ça 67 ans wana ndeko moko benga to partager likambo wana amen na bombi kombo na ye akufi de date ni le 24 au moins 2 plus 4 est égal à 6 akufi na 66 ans 666 et l'emba d'autres gabano alati tango asali maboko ne boy botala bomona 666 botala yango bien amen na ki bato c'est comme yo akufi na armené na maboko donc ça veut dire même oyibi akeyi bananda ko babete masasi en tant qu'artiste musicien akufa sur pour un podium ça veut que voilà, c'est la plus belle manière. Mais nani a kosio frère, nani a kosio. Donc ça veut dire même que Ndumba, net Ndumba kofi na chambre à hôtel. Non, tout le babon hôtel. Papa Mba, yoka frère. Papa Mba, non, artistiquement parlant, à sa modalité. Nathalie Mokoboye, ceux qui matchent le tournage, avec l'église a besoin d'argent. Mais monsieur, tu parles de quelle église? Tu parles de ton magasin? Tu parles de quelle église? Oui, c'est toi qui as besoin d'argent. Un fainéant, tu ne sais pas comment on travaille. Tu ne sais pas comment on cherche du travail. Un
vagabond comme toi, un vagabond spirituel. Toi, Mathieu Tunasi, ngana linga kayote, yokanenga lobaka. Il a des jeux de mots. Première fois, Natalaye, na site, ya pamba pamba, ya kazarema, ya pamba pamba, ya pamba pamba. Lise Manzambite, lise ma satana, na mobali ne ma satana. Yemta ayana barabas na poto. Yo, mukolo kazarema wana. Yo, toyebani malamu. Nzamba zo frappe bino kalate. Ngala isi bino lolo. Bokanga datu wana. Ezali site moko po ba bien ba faux serviteur de Dieu. Bon c'est la publicité na bango. Moi c'est na mèche lokola un complexé angaka bote mamundele. Donc ça veut dire que aye pona ko détruire. Moi si on nga pesa kanga ikanda. Pona ko détruire bana nzamba. Oso benga ngai. Yo moko comme les sunani manzambi wana. Pesa nga kombo na ya za yuma. Non, je peux pas citer. Blaise Manzambi. Azayu, ma frère. Yemu, faut acha choko, de so monemba musicien mo kilikuta kosa. Wana mutu nanzam. Atambola ne kobo. Asa benga ngai yao. Asa benga ngai. Ko benga nga suti. Moko azala na Paris na lingata ko tanga komolé parce que lui c'est un sorcier. Ye benaza na maseke na linga mutu na tam. Ko tanga communauté pour na linga kete ma komiyeba na azala combattant. Azala combattant, abimi, azala mande fois pembe. Nebite donc mutuana na linga ka mutuana tamukete yem nazandoki na maseka pumura na butu. Bon, bande konanga o boza kolandanga. J'espère que lelo na kosala lelo moko na salate na vie nanga. Dans ma vie, nanu na mema mutu na procédé. Ça sera pour la première fois. Comme vous le savez, je ne veux pas vous expliquer. Ba meminga ya kosala likambo. Bomoni tozali na square du bois du bois de square du bois. Tozali wana na avenue Louise à Wanakati à Bruxelles. Na pour na rendez-vous na cabinet il y a avocat Mathieu à la Denise. Soki oyebi ko beta na Google beta avocat Mathieu à la Denise pour comprendre qu'est-ce que je suis venu en train de faire ici. Donc dans l'obamingité na retard na rendez-vous na comme maman mingi na comme no kikuna. C'est Mathieu? Oui, Mathieu. On y est. Ok. Parce qu'il y a plusieurs étages. Voilà. L'ascenseur est gay, va vous conduire automatiquement au troisième. Voilà, l'ascenseur de le troisième. Voilà. Voilà. Je veux voir l'avocat, mon avocat, qui est spécialisé dans ma camboana, donc voilà. Oui.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes tous Kolanda Biso, tozali na 523. Je ne veux rien cacher, ni l'adresse, ni Moutou à s'occuper na makambo yo toza kosala, comme on a eu maître Mathieu à la Denise. Donc ce qu'on a maillé bato koza kolandanga, ceux qui bobeti sur Google, boyeba le pourquoi na yé na numéro 523 awa. Et puis na robombelo remonter na pesi même na adresse, ya bato ba s'occuper na likamwana. Nous sommes à l'avenue Louise ici. La Louise et Sika vraiment ma cabinet, il y a ba avocat, il y a minene ya mboka o bazala. Donc aujourd'hui, je ne veux pas trop parler. Naouti Nakati, je ne peux pas filmer au Naouti Kosa Nakati. Pour être le premier contact, premier rendez-vous, na maître pour comprendre la situation. Alors, à Ebisinga, ba Morokuna, Ongamoro, na Yoka Ango, na Ebagitina Nangote. Alors, Binangai, Arosala a besoin, il y a réquisitoire, ostentatoire de ces déboires. Et Kamousinga, tant réquisitoire. Na zui na pesier ébauche ou soit partie morokaka. Il y a ba image, il y a oyo ezako leka sur internet concernant ngai, concernant pe batu ebele tant mususu bazalaka na makasité ya roya ba esiko. C'est pour la première fois on a poussana et pas il y a avocat pour na kofunda ndeko. Oya peut-être ndeko na ngai ya mboka, ndeko na ngai ya makila. Parce qu'il faut le dire que j'ai été touché, je ne veux pas revenir là-dessus. Nous allons évoluer et avancer. Donc, maintenant je veux partir. Nous continuons la suite, en tout cas de ce qui va se passer. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Vous béninga de partout, vous soutenir Ngai. Na peine au Nazalaki Nango parce que nous n'allons là boété. Nous allons là boété, voir comment on te rabaisse la personnalité. Et je ne veux pas m'attarder sur ça. Je veux vous laisser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partager ce que je viens de partager avec l'avocat. Et intitulé en haut, JF et Fongue, le réquisitoire ostentatoire de ces déboires. Donc, Bandeko, vous venez à calme place, vous allez, vous méditez. Botala parce que Nakacha Kabino et Zana Batouba et Biko traduire Bilor Nalingala. J'ai fait 1 heure du temps. Pour total, juste une partie. Il y a les Kamboyo, Oyo et Rosala, centre, il y a procès Nabisoana. Et tu as intitulé en 40 avocat à lobby, mais où ils allaient réquisitoire, ostentatoire du déboire de la personne concernée. Alors, Tolanda Yango, Zala Kimia, Otala Soki n'a vraiment dans la faute. Nous, ce monde en internet, c'est parce que Congolais, Azaki large. Congolais, moi qui parle Makambouté, c'est nos frères. On a eu des problèmes sur internet, mais là, ça a vraiment touché. On va le voir que est débordé. Et comme il a niveau Moko, on va le dire qu'on ne sait plus reculer. On doit aller, effectivement, pour que tous aient raison à Bisso. Et pas il y a justice, il y a des moutons à Okatalikam. Suivant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, JF et Fonds, réquisitoire, ostentatoire de ces déboires. Partagez ça aussi. Lisma satana. Voilà, papa. Mobala lisma satana. Bakolo kaza fuati. Tension. Nana tina ko tumbola ngai. O mona so frappe ya bana nzambe toza ko beta yo. O longa pongi. Mikola zo la la to yibi. Akoni na kokonda. Ya le biaza prophète Mathieu Tchoko. Ya Tchoko. Dozo mona ke mida lobi aza mosala nzambe ti. Oui, c'est ça. Abiaza mosali na nzambe akama kutu bato balandaka bato bongo. Na lobaki yango déjà. Tenanga bebisela biso Blaise Manzambe. Lisa comme le mami wata tel le ba Lise Manzambe tabato le ba Lise Manzambe tabato le ba mampata bango bandima ka ba bêtise ya mibali na bango voilà mbalo bosa makama be bango bandima ka mabe wana po bazana alliance ya bondoki na bango
omoni mosa sana lesa bondo kita akolinga kutu te osala mabe eza lokola Emi Coutinho abimana basi ebele ti lelo baser babengaka biso tozana ba vox azolinga mwana ya mokie mwana wa tindeli biso yango ozomona azo tindel tiazaki na boloko sena biso na Bruxelles awa azo sengane tina ba photo ya bolumbu ozomona siko voilà mais Emi Coutinho ayebi makambu wana même na kisasa so bakangi Coutinho na hotel ya kendaka abimisi na hotel abimisi na porte asima l'église on a lukuta basengaka ba dim basengaka ba offrande batsaka batu na mai bakangisa batu ba jeune babilo ezaki na tango loi ya Moïse ozomona bakosaka batu Kazare, ma site ya confusion. Kazare, manzamba yebi bangote. Kazare, ma site ya ba Jezabel. Kazare, ma molimo ya mbwa elata bango. Bango ne bayambaka ba faux pasteur na plateau basale la kabango ba promotion. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pas pasteur magicien, n'a pas pasteur et sorcier, n'a pas pasteur à boulawayo, n'a pas pasteur commerçant. Si kana bango be na kazarema. Blaise akumuna nzambete c'est-à-dire lo tout basalaka mukomso na côté kan internet na moni lo nzo basala lo chaque matin prière du matin je sais pas la prière de minuit makambo ya lokuta frère makambo ya lokuta yuka ba prière mais yomoko oza na salité iniquité na vie na yo ozomona biso toza ba prêtre na we belé ba sere belé ba kenda ko sala kuna obima na bango mosna lo ba lo côté po o dominaye. Voilà, peut-être mon côté, c'est un voleur, frère. Belle attaque au bel. Donc, ce batuka ba Blaise Manzambouana. Donc, ce temps, tu es mon kill, ma soeur. Tu es penati na Kazare mawana. Tu es penati na ba frère tangi ba parti ki na ba dès que tu sera wana na ba tunanga tu sera ba sport tu es penati. Pour moi, ce que le biboyko, tu beti au penda caméra côté. Neti mutuka Blaise masakala Blaise na sona tangi na kingo penda boy Blaise wa na kote ba pardon moko ko senga ngai zoba ya famille ya ba midi pablito zoba famille na bango yewa ba kosote ngana comme pasteur ngana apôtre ngana muso alonga comme bishop comme donc ba yuma mase ba bi parole de Dieu ozoma et puis ba terre ba congolais o ba tanga kati congolais ngane ko tanga te kaka bongo mo mama ko vana église na 30 ans boti bani kana église wana kaka ba papa ngalo longa te ngana mais fana no wana ko li felo et voilà nous wana bobeta sirène des eaux beaucoup mona ba photo ba sirène ko bima ebele beaucoup mona ba na suki ebele ba tie fleur na mopanzi akei ko luka so ba monsieur ya serwana na monie akiti suki milai na fleur na mopanzi comme sirène des eaux amen. Voilà, c'est le bomi serwana, le bon rabalor mbongo eza mbongo. Alandaka mamoli vina simawana pona mbongo ata soni ata tande konote. Zoba moko boy. Kana simoneka na perique lokola soki nini. Omoni loka maman c'est comme ça. C'est comme ça na maman langi wana liebo na mutu. Liebo na mutu. Vous êtes du diable. Vous êtes du diable. Faut m'appeler baso balandela ka maman langi. Bango tu bati mayebo, ba champignon na ba champignon. Au moins on dit balanda na ko on dit bilanga mayebo. Tabonti bikoto ngoka mayebo na mayebo eza bilanga mayebo église wana bilanga mayebo emoni na soni vraiment sia na soni Jésus qui s'appelle bola takande ngwana bo pesa biso verset biblique organisation d'homme et puis yemoko maman na teka bilamba na ye na mobali na jigolo kaka na sima tata komi mukulu kaka na sima ya mama wana balia kambongo ya bato bazo fome bana bango ba remplacer ka bango bakoma na place na bango pombong mbongo kotaka wana mbongo kota bosiko bisanga mama olanga mona nzambe to babengaka mama 100 jours zoba ya mama 100 jours atia ten atela lokola nzunga madesu tala mama wana mobali na ye atikala mutekala na TV bolo bango te pani Moïse Mbiye nduma ya kosakana te omona ki bango mais to yebi ba vérité ça komona vérité ça likamuki na lobiki na mona ki na kangi bango abando bimana abotana fi moko bozalaka abotana fi moko atinda fi yango na azalaka na France fi yango surtout na ngani mutando lande leki ya musicien moko solo to zakene na quartier la Teboy leki ne odowanga donc voyou petit moko boy zoba ozomona zoba moko boy petit moko yemta yeso bando landa fi wana
Et puis il y a odo wanga wana akena ko defa bilamba pour dimanche ateya. Wana c'est vite de Dieu. Pas à defa bilamba to yebi. Na lobaki JB Piana azako banga ko bimisa album. Naza clair pourquoi zo banga JB aboni trop. Pourquoi bozo côté la JB ngai na yebi ke JB aboma trop. Quand tu na ba famille JB te. Maman na JB lamuka kende pa mona na yo. Pekisa mo lo musique a moi ki yo poso mitamisa na mabete. Pope lelo o ba mama mingi wala bo ba inisa bana na bango. Voilà. Ba mama mingi bozo mona bana ba inisa bana bango na kindoki ba se belé wala. Ouera c'est un sorcier. Son frère Patrice c'est un sorcier. Oui bien noté. Na ba frère Patrice pe ko ba sorcier. Oui bien que frère Patrice Zandoki. Oui bien noté. Bana bandale ba yebi. Eso bi ngana vana kivunda. Ngana vana kivunda nga chef. On vana kivunda. C'est oui que JB moi sinaye papa n'inganga. Ouera pe moi sinaye papa n'inganga. Oui bien noté. Sacramento oui bien noté. Donc les deux voyous là, bala basa bana banganga et ils sont là pour détruire le peuple de Dieu. Basa na boîte de nuit. Est-ce que mona ba pasteur na kini ba mukuna ba mutombo ba mama olangi subable kana TV ba mama sona kanga munoko. Ils sont ensemble. Même politique on so mona ta ministre mo aleka kanga mona na bango to bazo mela makela na butu. Donc moi ça wa zani mama pasteur te. Jézabel. Et tu passer monsieur passer monsieur ba luka ba fali baza. Pasteur fashion. Nous avons les pasteurs swag. Obinga na reggaeton nga sona na mundimi ya na ku beto l'église ko kamwa. Na ku beto plein église pe même les sous-monter. Oui bien. Pierre akata mutulito iba sangaza na lifelo. Mais j'ai 30 à tiki qui m'do quitter. Mais j'ai 30 à tiki misala ya mabete. Ayokani na ba faux serviteur de Dieu. Pour battre la transition. Donc siko aya na makambo nzambe pour abana ko détruire siko na kata bon kama nzambe. Ndenge bandeko ne mari misango basalaka, ndenge ba Moïse mbiye basalaka, ndenge ba walesa basalaka. Bana na satana. Yango biso doza ko interpeller mais 30. Soka lingi liwate pour nzamba sala kiso ke liweza liboso na ye. Tala de loba cheke kuma ebele to yebi yango za mama olangi to yebi yango pourquoi boza ko kotela ye bien aimé eza mama olangi ndoki mususu mama Shabani okotiango mama Shabine asa ko loba yango tanga longaki pa mama olangi abise na batu misusu baya pa na biso 15 ans 20 ans to pexé ba mona famille na bango mais tant tango akufi to ke boka les famille na bango ebembe Matou Samuel azalinganga Matou Samuel azalinganga et puis batu tout ba travailler na mama olangi moni mama olangi a initié kapé bango pour yon tala bien bobo mona ke ezala mutu no sama l'église musuzu mais pas bis album na ye mon aye sifem si pourquoi bando ya sifem si bango nyos pour bébé ke kuna ba ko initier yo ba ko memo ba poto o robeta partout l'église na bango ezali ozomona mbongo kokota. Voilà, bah Matou Samuel ba kendaka kuna. Matou Samuel il n'est pas de Dieu. Matou Samuel azape na moisi ya sirène. Et là on a fouillé bayango. Na le banga na bino ke mari ni sama salaka sirène. Matou Samuel aza mwana na satana. Matou Samuel aza mwana ya ba ange, ba ange ba koya kawana. Bible bi ba sangana kina bato mokili et puis ba boti bana. Eza bana ba ange wana. Ba Matou Samuel. Ngana avec certitude. Ngana yomo obita na lobaka makameza vrai. Tout ça, mon habit, n'habite Matou Samuel nini. Bokanga date, on habite eza suka. Matou Samuel eza suka ko boma souté. Suko meki yo moko leka. Voilà, je la chose de la part du Seigneur. Ngana Jésus Matou Samuel yom to bomi mwana wana. Et puis ngana Matou Samuel ngana ko beta yo. Na bi ko lukanga na ndenga butu ko kokate o ko betama na kombo na Jésus Christ. Ce peut physiquement pe ozo kuda pancréas. Et belé baba na ba ange wana. Ozomona mutu lokola Mike Kalambai na ndekune Moïse mbiye baza bana ba ange wana baza bana ba ange wana ozomona baza bana ba ange wana pour baza na misala mabe makasi parce que bango na esprit bango faut ba panza faut ba boma ozomona mais papa Jeff il faut osala nini pour makambo aboye ezala souté te makambo il faut sala rando na bonzambe rando e banda likolo ya babengana papa na bango satana rando e uta likolo ya bakitisa ye awa yango yawa azotinda bango eza rando makambo ekozala mama ekosuka mokolo yeso koya mbuta nazo bango lelo mbuto zo kanga soki na kosi leka na TV lebo kosi aba na tira bi obi ke ba sere be na ndeko monda ka na TV bana na poto na sakana na bango nyonso ozomona langacha mutu wana bongana lo banena banda ba ke yuma wana za frère nanga
est-ce au monde ata mutongo au monde le lengi na ye mbuta wana au monde le atandi kunanga quartier latin et beta Olympia na kotloba te mais botala bien na Olympia misemo razana papa na maman ne bakufaki tant to beti Bercy là moi j'étais là misemo pas zawana maman ne akufaki moko pe papa ne akufaki bo vérifier beaucoup monde c'est quoi c'est fali yo vani otinda mwasi ya babia kanda ya molimo ya babia na sima no fali nazo ekisongo lelo kanga data lelo fali molimo ya babia na sima na yo do yo utiliser mwasi ya babia yo babia na vivant na ye yo fali yo babia na ki vivant yo otina manika lobelo aussi ni bomba minyango ni ne kosa yo fali ni no kosa yo ni ne kosa ba kiso simbi wana nezo kosa yo otina mwasi ya babia yo mama bana babia alobela yo afinga batu pona yo donc bien aimé Denis Lessi c'est un faux serviteur bande kuna ye ko yebi sabino ezana bato mususu baza bikela monzambe te ezana bato mususu baza bikela mo satana pasteur bomba ataka chokwa tela zika boom pasteur bomba amela kadiamba mine pola boom pasteur bomba ataka zazo ataka yombo boom tala charlatan ye bo moni charlatan et tala charlatan ye bo moni charlatan yango moni Denis Lessi toza ko yebisa ye atika komela diamba atika kochaba choko aziki atika kochaba ba yombo na mutu poza mwana tande matima de funeza pembe boza mwana nzamete toi vilain densa lona kitoko un païen comme ça là ozomona yoka pasteur warrior pasteur gaulois abela takobela Denis Lessi nzamba frapper na kombo na Jésus Christ a moins kinga nzamba tenga na musala ote faux serviteur de Dieu frère omoni ezana moko awa ye fona ye nazo zela ka répondre nga na beteleka ba crèche na zela ya mi bimisa oyo a soi-disant journaliste o pe à côté la dossier ba rapport batu ba keniki sasa ye nanu ye omoni tina kamara wera po papa na ye papa non frère c'est là papa na ye ngangane za sacramento papa na ayemba sacramento papa na ayemba ngo ezomona donc type wana frère type wana za na malédiction oya papa na ye ya komona ka ye abala ka basi ba kimaka ye na zo c'est là yo ka mi bimisa mi bimisa sikoyo na tia na photo na bete ya do yuwe mota do ndo mona malamu mona ko tanko ba Jésus Christ komba ya Paul Konde kimia nazo c'est la payo ozonda photo na yo na nzembu na yo faux journaliste fils du diable fils du diable ozo kosa batu ozo kosa batu na ko expliquer pe ozo obité na ko expliquer ndenge mosi no kimanda bloka na yo obité nga na yebi yango okokamwa faux journaliste. Bon, Freto, Tokota. Non, c'est le gars qui bimisa kaka. Après la beto ba massage na photo no na nzembu na yo. Tokota kati dossier parce que je vois que tu l'existe moi. Na makambo sanga ya Kazarema. Kazarema babuka lokolo tambo na beki. Babuka yango na Kazarema. Nazo c'est là ka répondre nga o ka missile ko soit. Fils du diable. Tokota na dossier na biso je crois que a sali vidéo mo na sac o nazo kene Congo. O nazo kene place moko mona kene sate. Boso sali na poto. Kene ka Congo ngo. Ozomona nyoso na kali po azana milimo mabe ozomona bangonda ba roger ba yoka na nenga kindoki ba kosa ba na nzambe ba kende soki wa ba kende suwa mais yemo kasana no nete so sala ni Nathalie Nehema na batinosi ya lokuta na linga kayote Nehema na linga kayote fumo na kitsa vanda nango un sorcier ozali sorcier na libi ozali sorcier Nehema ozali sorcier fumo na ninga vanda na kiti yuma mogo bona batu bazanga zaka soki na Londres yuma ozana poto awa muso za wana nani Francis Lola auto bing sa maman 100 jours na église na ye église Jésus Christ au moni Paul pour nous détruire le peuple de Dieu. Francis Lola un païen yo na yeba banana poto bandakala muta ba chèque muta lokuta moyibi sula kina ministère amenona et ministère amen bango tu ben pidik ko banana mutombo ben pidik na ben pidik ata bato amen bazalia c'est des impidiques na ben pidik oya kono donner ce comme na yekutu ko loba kututi ale kana TV sabino ngala salaki tone sabino ko beta kabino lo bango vrai. Je vais tout vraiment. Je me pose la question, frère Nangai. Je vais tout. Mon frère. Mais tu bête pendo bêtier. Au bêtier pendo au pinirioté. Pas au bête. Pas au bête. Bateau comme Mike Kalambai. Mike Kalambai ndoki. Mike Kalambai ndoki. Mobalia anis olangi ncho. Mobalia Moïse mbiye ncho. Associé ya Watanabe bancho baparamba kanisa ki mwana ki libale zaka batika ki mwana na maboko sabolo ye
Penyela nyokwa mingi mupenya beta mineti nyoka ta fimbo ya bakanze salaga bongo te ba donc ba buma ma pa linga buma bana mais akoka kité parce que Peniel a eloko nzambe ba critiquera Peniel ça trop mokili mais elle a été mal encadrée akepa mobali moko mobali ngasa païen. Et puis Mike Kalamba rolinga Peniel ça la mi pende pas ça moi qui to quoi alors linga ba mona momi ozomona frère nzoka attaque homme de Dieu Bible si son de masalata vous connaissez pour rien na msuba konna rappel nani Eliane mais azaki na maboko ya Moïse Mbie yepe to makam na ya voilà ozomona vous connaissez ba fiona mabe pourquoi parce que bazaki na maboko nde ba faux serviteur de Dieu je tatou alinga boma bana wana je tatou asa fils du diable muta inisaye ndoki msu mbakadi na bango to bazora ba vidéo na bango ba ndoki moko bo église mangembo yoka kombo ngembo za chauve-souris c'est pas l'autre là qui était en Afrique du Sud non kasina yepe msusute wa ko se ko ceux qui sont moto bango tout wana te bango tout wana frère soki alpha kunku soki alpha kanku soki ni bango tout wana ba fils du diable botala yende nganzami lokola moto malunga nzoka nde moyibi ate yakana ye liloba kasi ya sangisa kango na makambo ya lokuta si territoire batata boyi batu pamba bakomi millionnaire pour un mensonge bakomi millionnaire pour qu'on mate sur vous et vous acceptez cela bondima la brokoza bampunda bondima nubo babate lokote Moïse Mbie ndenga za wana frère aza fils du diable Moïse Mbie papa na bango asengaka yemo asenga papa na bango zo église ozomona batikela ye église Moïse Mbie accueilli initiation tango ye abandi makambo église ozomona Moïse Mbie asimba bakisi Moïse Mbie abala na deuxième monde c'est la vérité ngana webso ngana na zaki na batuana Moïse Mbie yango moni na ndaku na ya koza na moi cité tala ba musicien na ba petit na biso de héritier oyo tala bango tout na petit na ope Fabrigas limbisanga beau frère na yo limbisanga frère moni bango tout ba Kofi tous ces gens là bazana na basi na ndaku te ba Weranson ba Jibé tala na faima musaka nde batu basili tala na faima musaka azo pesa bato zo talate muta lona malokola na ndaku na bango lokola nzete bana fatiki mo kufa ba pe na nzete moko ba pe na ye donc le musaka pa bimana ndaku faut ba picoler avec ma prière pour sa délivrance moi na nekutu ya bota saka na ndaku ne moko na mwasi camarade ya Kofi ozoyo kangai ngana banga ko toyebi oyebi yango koza muta misala mabe et puis ngana biso okokweya soko sala ben katation na kombo na ngai okokweya na kombo na Yesu Kristo Kofi olomide na ba camarade ba chije fula mambo za ko mettre 3 4 ka bato ba ye ayemba wana voilà balobi to babi butu bo bimato zo ba kele ba file zo katana to zo ba kele ba file zo katana to ko kangeti muto ngeza kina ni papa Wemba et puis papa Gwepa me disait tout pour Kofi là ozomona voilà papa Gwepa me disait tout pour Kofi bande kwa Kofi surtout yo tout roba kokota makambo ti moko kokota makambo non frère non on parle de Kofi parce que ba Kofi wana ba yebi sor ya liwa ya papa Wemba ba yebi yango omona et puis papa Wemba ayebi be makambo nini basala na Kofi papa Wemba yebi makambo belé papa Wemba un jour aleki na TV lobby que non Kofi aza le premier musicien oyo balala mbetu moko ba frotana papa Wemba dit ça. Amen. En parlant de papa et ma frère, papa a couffé na âge, il a couffé na 66 ans. Il fallait que ça 67 ans. On a dit que moga benga te partager les cambouana. Amen. Na bombi kombo na ye. A couffé de date le 24. Au moins 2 plus 4 est égal à 6. A couffé na 66 ans. 666. Et là-bas d'autres gabano à lati. Tant on sali ma boko ne boy. Botala ah bomona 666, 666. Botala yango bien. Amen. Naki bato c'est comme yo akufi na armené na maboko. Donc ça veut dire même oyibi akeyi bananda ko babete masasi. Attaque artiste musicien à Kokufa sur pour un podium c'est que voilà c'est la plus belle manière qui ça quoi. Mais nani akosio frère, nani akosio. Donc ça veut dire même ki ndumba, net ndumba kufi na chambre à hôtel. Non, tout le babongo te. Papa Wemba yoka frère. Papa Wemba non, artistiquement parlant à sa modalité. Nathalie Moko Boye, ceux qui matchent le tournage, avec l'église a besoin d'argent. Mais monsieur, tu parles de quelle église? Tu parles de ton magasin? Tu parles de quelle église? Oui, c'est toi qui as besoin d'argent. Un fainéant, tu ne sais pas comment on travaille. Tu ne sais pas comment on cherche du travail. Un
un vagabond comme toi, un vagabond spirituel. Toi, Mathieu Tunasi, ngana linga kayote, yokaninga lobaka. Il a des jeux de mots. Première fois, Natalié, na site, ya pamba, ya Kazarema, ya pamba, Lise Manzambite, Lise ma satana, na mobali ne ma satana, yimta ayana Barabas na poto, yo, mukolo Kazarema wana. Yo toyebani malamu nzamba zo frapper bino kalate ngala isi bino lolo bokanga datu wana ezali site moko po ba benga ba faux serviteur de Dieu bon c'est la publicité na bango moi na tie mèche lokola un complexé angaka bote mamundele donc ça veut dire que aye pona ko détruire moi si onenga pesa kanga ikanda pona ko détruire bana nzamba so benga ngai yo comme les sunani nzambi wana pesa nga kombo na ya za yuma. Non, je peux pas citer. Blaise Manzambi. Azayou, ma frère. Il faut acheter Choko de son monenda musicien mon kirikuta kosa. Wana mutu nzambi. Atembo la ne kobo. Asa benga yao. Asa benga ngai. Ko benga nga suti. Moko azala na Paris na lingata ko tanga communauté parce que lui c'est un sorcier. Ye penaza na maseke na linga mutu na ko tanga communauté pour na linga kete makomiyeba na azala combattant. Azala combattant abimi azala mande fois pembe. Donc mutuana na linga ka mutuana tamukete yemna za ndoki na maseka pumura na butu